Oh 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 oh. Ouais, Thérèse. Yana. Wow. Yana, il y a son passeport. Banza London TV. Papa allez, hein? Banza London TV. Oh. Ah, ma père. Oh oh oh. Oui. Ah, parce que ça me. Ma chère. Donc, où est ça? On est en Galois. Légère, madame. Légère, boss, chef. Yango, hein? Oh, Glodingano. Ah, oh, Glodingano. Yango. Banza London TV. Ouais, on a simbi ça. Ouais, moi c'est légère. Yende camarade nanga akini ya mesana. On a simbi son camarade nanga. Moi si elle est légère, on travaille. Banza London TV. Esengo nanga soki balobi na yembela yo Yahweh. Esengo nanga soki balobi na sambela yo Yahweh. Esengo nanga soki balobi na yoka liloba na Yahweh. Simula loboko Yahweh tumona kembo na yo. Yahweh tumona kembo. Simula loboko Yahweh tumona kembo na yo. Namboko yo bamona kembo na yo. Simula loboko Yahweh tumona kembo na yo. Nandako yo bamona kembo na yo. Simula loboko Yahweh tumona kembo na yo. Fire hoyo amona kembo na yo. Simula loboko Yahweh tumona kembo na yo. Sehoyo amona kembo na yo. Simula loboko Yahweh tumona kembo na yo. Kembo Yahweh tumona kembo. Kolo Yesu ozali na bomoy kumama na yo. Kumama kolo Yesu ozali na bomoy kumama na yo. Kumama kolo Yesu ozali na bomoy kumama na yo. Kumama Uzanzambe. Kumama Uzanzambe. Kumama natali likolo na sepesa mabele mosusu azali te. Nani azalokola yo Yahweh. Kumama ozali nzambe oyo azongisaka nsuni na mikuwa oyo ekanga. Nani akokani na yo Yahweh. Kumama okangela ebale mpe tosai yo. Biso tokomisi yo. Nzambe mosusu azali wapi. Kumama osukisa makasi nyonso ya monguna kuna na ngomba ya Golgota. Zuwa nkembo Nzambe na bomo. Uzanzambe. Kumama soki natali mokolo na lelo nakobanga Nzambe. Natali mokolo na lelo nakobanga Nzambe.
osomanga na makila na yo ya talo nakobanga nzambe ondima kokufa ponga na bika nakobanga nzambe akufa misu bakoma komona nakobanga nzambe babuka na makolo bakoma kotambola nakobanga nzambe bakola na mpasi lelo bakoma na mbongo nakobanga nzambe bazalaka bashomer bakoma bapatron nakobanga nzambe soki natali mboka Kongo nakobanga nzambe mpona nyonso nzamba kosala nakobanga nzambe nakokani na ye Alleluya Amen Alleluya Alleluya Amen nakokani na ye Alleluya Amen nayo Alleluya Alleluya Amen Yahweh langa usanzambe kumama usanzambe Donc, légère, Mazab. Légère, boss, chef. Yango, hein? Oh, Glodingan. Oh, Glodingan. Yango. Glodingan. Gatuzo. Donc, il y a Glody, hein? Glodingan. Oh, nous sommes en cas si les germes travaillent. Les germes, que soyez bien. Waouh! Waouh, Namoko. Moi, je appelle ça mon pesant, il faut que je simba. Ah, bon, voilà, c'est ça. Ouais, simbi, c'est ouais, moi, c'est les germes. Il y a des camarades qui sont acquis, on a simbi, c'est camarades moi aussi, les germes travaillent. Il y a un tabounet pour la vie, hein? Oh, madame, moi. Oh. Ouais, Thérèse. Yana! Waouh! Yana, il y a son passeport. Il y a son passeport, Yana. Mais la vie de papa, là, Zokima. Papa, Chiquito, ça là, il démarche, n'est moko. Mamie, Chiquito, il y a mon. Chiki Coco. Chiki de Turquie. Loba. On la salle de marche, n'est moko. Papa, allez, hein? Il y a. Respect, nous sommes pour nous tout. Papa, icône. Mon ami Lobeli, a sali mingi na théâtre puis on s'est mingi. Voilà. Na raisonné sur Alain Biloko. Nako ba notanga ba pièce né apona na fan na ye. Donc les gens travaillent à Sanganina JS production à pied viso visa na facilité. Alors to pesi papa Alain passeport na na visa na ye na respect nyonso. Thank you very much. Toujours. Voilà.
c'est pas fini. Je crois. Aïe. Ah ouais, avec les germes travel. Tout ça, il y a des visas. Voilà, les gens m'ont dit. On va voir ça pour un spectacle. En tout cas, les gens travaillent au nom de tous les artistes et comédiens de ma génération, bien sûr. Et de la génération Papa Alain, parce qu'il y a un génération Maman Thérèse, il y a trois ans Merci beaucoup. Numéro les germes de ça, on a pour sa visa. On a pour sa visa, les germes, là, nous là, là, oui, Kaka. Il y a ma pays Nyos. Voilà pourquoi on a des visas dans Maroc qui a facilité. Avec les gens qui travel, les qualités, production, il y a Bissonios. On a merci. Yango. Non, visa brother. Yango. Preuve à l'empouille. Donc, il bâtit la biso vraiment crédibilité. Donc, beau travail dans le bâton.